Bonjour, bonjour, peuple de Dieu, shalom, na pesi bino mbote, na kombo à Jésus de Nazareth, eza anga bino se Rebecca. Na yeli susu ko partager na bino message oyo ko édifier yo, pe ko pesa makasi pe ko yeba importance ya eloko babengi na kombo ya prière. Avant nga na partager na bino oyo Saint-Esprit ya matisi kati nanga, po yende mopesi mayele na psaume 32, albaki ya opesa nga mayele, mais il m'a fait grâce. Ngolu apesinga ona na partager na bino na tang oyo avant na partager na bino to bondela totika moma ona maboko ya Jésus de Nazareth yenda azwa contrôle nyonso molimo mo santo yende azwa contrôle ya nyonso to bondeli au nom de Jésus de Nazareth. Papa na pesiona no merci moyo kilo sambo. Merci pour na tongwa lelo mokolo asika oyo pesi nanga. Mokolo na mona te banda na botama, mokolo na consomate mokolo eza nanu fraîche oyo naza komona ngo na ntongo me nanu kolo Yesu Masiya na konsome yango te. Yo Nzambe ya grâce moyokelo osambo osali biso ngolo ya komona nanu journée yango eza ngolo soki tosisi mokolo na pokwa tokokumisaka yo parce que na journal lelo eza na bato bakotika biso mpe eza na bato bakokonsome yango ti pokwa mpe bakoti mokolo mosusu. Nzambe ezwa lokumu po toza Nzambe yango ya nyonso na pamboli yo po toza malamu mingi, oza malamu mingi Seigneur Jésus de Nazareth ezwa lokumu. Nangi na lobo ozwa contrôle ya vidéo oyo nazosala et début à la fin. Yo oza Nzambe na mawa yokanga mawa sokolanga na makila na yo mpe tola bandeko bakolanda vidéo oyo pesa bango matoyi ya molimo basosola yango na bonzambe na litoyi na lisungi ya molimo mosantu. Molimo oyo nde inspiration na nga yondo salinga grâce nazwa message oyo pour la partager na libota na yo. Tikate yo zwa kembo Seigneur na moma oyo papa zwa place gidenga tambusanga zali bosonga na zana sima na yo na kombo na Yesu Masiya na bonde bona lobi amen. Video muta osambe ya vraiment za kosate ba beta ba maboko. Biso pardon mbadi. Tika Nzambe batela bino, Nzambe abomba bino, Nzambe azala na bino, Nzambe motema malamu, Nzambe motema malamu, Nzambe loboko pete, Nzambe loboko molai. Donc asala o grâce na tongo lelo o consommer journée oyo mona nante banda yo botama kino suka na yo osilisa journée o malamu na pokwa okumisa Nzambe ya Israël moyokilo sambo opambola ye. Nini na partager na bino na partager na bino par rapport ya 3 femmes oyo molimo mo santu lobi amatisi ngai asosolisi nga quelque chose na ngina lobela batu oyo ya losambo basi ya mabondeli na ngina lobela basi ya mabondeli. Prière ememaka nini na vie ya mutu pe mutu aza na makolo na Nzambe to na makolo molimo mo santu nini oyo ya kokozwa ko bénéficier grâce ni ya kokozwa ngolo ni ya kokozwa soki boyebi te. Donc musu botanga ka Bible ba vex oyo boleka yango ka ba mais na vie fuko yeba kozala connecté na molimo mo santu kozala connecté mwasi ya losambo to kozala connecté na Nzambe ya Israël. Nzambe ya Israël a changé ba vie ya bato. Nzambe ya Israël a bongolaka makambo. Awa bazobenge Jehova bazobenga Yahweh nde Nzambe. Awa tozo kumisa Nzambe na bana basi oyo misato bazalaki connecté na mibali na bango te mais bazalaki connecté na Nzambe ya Israël. Nalobi na mibali na bango te na Nzambe ya Israël. Nzambe ya Israël moyoki losambo Nzambe ya bosantu Nzambe motema malamu. Donc oyo nyonso salaka ekokindaka jamais en vain parce que yo talela Nzambe ya bosantu Nzambe ya Israël. Tokolobela mwana mwasi oyo azalaki connecté na losambo toyeko betaka lisolo na ye totangaka Bible tolekaka yango mais nalingi nalobela mwana mwasi oyo na kombo ya Rite. Rite azwaki bolamu ndenge nini parce que bazalaki basi mibale mais pona ni Rite kaka Moabite azwa grâce ngolo oyo azwaki. Bandeko na bisa bino Nzambe atikala na nyonga mutu te pe Nzambe aza Nzambe ya mawa. Makambo oyo komelaki Naomi boyebi histoire ezalaki eloko moko ya mawa. Ezalaki pasi. Mais Rite tango azalaki kovanda na Naomi
azali komona ka Naomi azali kosambela nzambe na ye atikaki nzambe na ye te. Alors nzambe age ya Naomi et avançaki parce que Naomi akolaki. Naomi akolaki. Mais nzambe po apesa Naomi esengo ayebaka ndenge nini akokosala po apesa yo esengo. Nzambe po apesa yo esengo to mosusu deja ko mokolo akokopesa yo pe esengo na bana na yo. Apesa yo esengo. Nzambe akoutiliser même bakoko na yo amemela yo esengo. Dieu peut utiliser n'importe qui à qui il veut. Ndenge mo alobi je fais grâce à qui il veut. Tozo mona rythme Moabit azu nkolu ya nzambe ya Israël, nzambe ya bosantu, nzambe motema mola ya malamu. Nzambe po récompenser un homme, eza na deux femmes o bazalaki basi ya bana ya Naomi. Mais nzambe alingaki no nani Rita azala mwasi moko ya donc éveillé. Mwasi moko éveillé. Batu nyonso bayoka nzambe, batu nyonso bateya bango nzambe, batu nyonso balobela bango nzambe, mais eza na batu nyonso te bakonsideraka nzambe na motema na bango. Rita considéraki nzambe ya Naomi, nzambe ya Israël, ki azali nzambe. Ozomona. Kovanda ye pembeni wana, azalaki, donc, nzambe pe na bonzambe na alingaki ezala bongo. Alingaki ezala bongo. Totala nzambe, ndenge Rite azoloba na Naomi alobi, na kozala na yo na kotika ote, na kokende no bisika nyonso, esika yo kolala nga pe na kolala, o yo kolia nga pe na kolia, nzambe na yo akozala nzambe na ngai. Ozomona. Po ndima nzambe ya muntu, ça veut dire fo lingai. Soko lingi nzambe wana te, jamais koko croire na nzambe wana lolenge Rite a croire ki na nzambe ya Israël, nzambe ya Naomi. E nzamba bomo akota ki na nzela ya mwana mwasi oyo po apangusa Naomi mai na miso. Malgré makamusu bakomate na sosoli yango take femme de prière, donc mwana mwasi comme azali kosambela atikaki nzambe te, ça veut dire Naomi eza na ba prière musu Naomi azali kolela, motema Naomi ezaki na pasi. Par rapport à makambo komelaki ye. Ye akatiaki Jourdain na libota na ye, azozonga ye moko malgré nzamba saki ngolu, belle femme nani babenga nani o na bosani. Zala tia pose na luka bino bona nga pa pose na sekate me makambo ebandi. Ala zion. Donc Naomi Rita zalaki belle fille ya Naomi. Prière Rite ezaki ya mai na miso. Atakaka ne bakomaki kuna na mboka na Israël, bango kuna ti Naomi azoke koluka soki Rite azoke koluka biloko wana abande kokoluka na bilanga bov, ndenga ndo kende kuna ya Boaz soki Boaz. Kuna ti azoke lokota yoka niti Naomi ando sambela te, yoka si vi o Naomi azaki no ndeka biso pe to leka la ba vi moko ya malamu te to zo lela to yoka pe pasi na motema ndenge pesa ki ya Naomi. Mais nzambe na bolingo po apambola pe Naomi asunga Naomi autilisaki nde Rite aleka na nzela ya Rite po azongisa esengo na Naomi yango moni Rite ti abotaki Naomi pe nazaki na esengo komona belle fille na ye aboti pe abali libala bali pe libala malamu losambo connecté à la prière. Prière ememaka esengo emema makambo ebele nzambe oyo ozosambela faut croire na ye faut sala ina no confiance. Oh Esther abalaki roi, Esther abalaki mokonzi, Esther abalaki mokonzi, mais Esther azalaki connecté na nzamba noko na ye, Mardoché nzambe ya Israël, nzamba motema malamu, nzamba bosantu. Ozomona. Yokani si soko oza connecté na prière te, oza na position malamu te, ne bolamu nzambe eko localiser yo. Non. Nzamba salaka grâce na moto o ya lingi to ko cha pointé. Mais soko oza mwasi ya prière, mwasi losambo poza na présence na présence ya nzambe abomoi malamu okoki kokutana na malamu parce que ozali na état na ndeko ozotambwa na nzela état na yo eza état de prière ozo ovanda na ndaku donc uti musala na yo oza na état de prière ozo sambela no tozolia mais oza na état de prière bolamu ekoko localiser otango nyonso na moment nyonso na ngonga nyonso ozomona yango na mwasi faut la femme de prière nini onga na lingina lobela par rapport à ça pourquoi nous osimba na obasi oliboso tokoye bango na suka ozomona pe ko kanisa te Esther ti bakangi bango bakena bango malgré ba vierge noko na za ko sambela te Mardoché bande ko prier pour na Esther nzamba batele nzamba sala grâce nzamba zala na ye ozomona nzamba sunga nzamba pesa mayele za ko bonde makamnyo so musuba komate mezali bongo
ozomona parce que yango yo sala na ndako na yo bana no bake classe obondeli mpona bana na nga place baza na école baza mayele nzambe sunga bana na ngai nzambe elikama moko te kombela bana na nga mpo oyo osalaka yango ozomona inspiration na molimo na nzambe moto apesaka yango mayele wana mpe losambo oyo atiaka na monoko yango elongisaka yo tozobeta lisolo ya losambo tobeti lisolo ya Rite ya Esther toyei kobeta lisolo ya Rebeka. Regardez cette femme ndoi na ngai isali yo poza bandoi bayibi nzambe ndoi na ngai Rebeka mwasi ya Isaac zala lokola Rebeka azalaki na mai oyebi mai eza mai kaka te apesaki bashamois excuse azalaki na mai te oyo eza mai ozomona l'eau de la vie c'est Jésus de Nazareth na ntango wana bango bazobenga Yahweh Nzambe ozomona ye nde azalaki mai na kati na ye mwana mwasi wana il était bonne femme il était femme de prière ata balobela ndenge te azalaki mwasi ya losambo azalaki mwasi ya losambo parce que pour prière ya connecter na yo faut na quelque chose en nzambe kati na yo soko yebi te eza te ke mama Rebeka obondela pona yo kuno zo swana na yo ou bien ba opesinga sije mama Rebeka tana na likambo bona na posa likambo nga koto na zo toka nzamba yo kelo mawasa la grâce yo kuna na mbetu na kati kobo nde tozalai na ba makam na biso na hypocrisie wana na kati kobo to sa makamba salite yo soko prière ya connecter na yo place ozawana non prière eza réseau connexion opesinga sije na yo likambo na yo pesa na prière zala na connexion na nzambe bonde la nzambe na lisungi ya prière oba ko porter yo e ko kuta yo moko mukolo prière oya na présence ya nzambe yo pesi sije ba osambelo yo za na okutukuna te yo rezo makamususu yo na ba ene ya batu na motema yo kanga batu basalo mabe na motema nga batu basanga mabe na kanga bona motema te me bakanisa na kanga bona motema ba bakanisela batu ka mabe ba ko tikala ko kanisa malamu te na toi faut débarrasser na batu wana po benda lipambo na nzambe e yaka kovanda sika salité te bolamu nzambe yaka kovanda sika motema muto otakanga batu ba mazita yango toyoka batu ba oteya mutu babi lo fongono ba mazito eza na motema na po nzamba sala omwa ba opeso prophétie babi bato yo za kati na motema kanga ba omba sala mabe libérer bango po nzamba asami monisa na kati na yo donc comme la rabiso sur obstacle ba omba sali biso mabe sali opaso kangi ba na motema donc okela bango kanda mais nzamba osipela te pona lolenge yo zo pardonner yo po ozala pardonner bongo tika bat bakanisa pona yo mais yo nzamba Israël amona na kati ya motema amona motema nozali peto amen amona ozali peto losambo po localiser yo faut zala quelque chose ozali peto faut zala pe quelque chose oyo exact ozalo mwangana losambo ko localiser yo pourquoi basi bazaki bele place wana pona nitonga yaki kosinga mai Rebeka kanda pesa mai ozomona olamuki na tongo sambela bolamu ya ko localiser yo ne bozala bokuta ndeti exemple ba oba yebinga a Rebeka tana problème bozo déranger nga sunganga na losambo Rebeka mais tongo yo tambola kuna zala connecté parce que yebite nini muto ko za mabonde to musunga na sangana na zana na groupe intercession awa biso to bondela na bandeko to intercéder pour na likambo ya muto intel connexion wana prière wana nzamba zo mona otango zo mate pa na place eko kité sala bolamu faut ekita pe na bisika malamu zo mona na ebike bo comprendre cette femme Rebeka basengi mai apesi mai na nani oyo nani oyo mosali ya Abraham abondeli prière eko localiser Rebeka pesi mai Rebeka ekopesa bashamo mai kaka Rebeka wana na zema azalaki nango na libumu na ye nzamba ekolobela ye azalaki connecté te na mobile mazalaki connecté na nzambe ya mobile na ye ozomona parce que Bible zoloba il est le Dieu d'Abraham d'Isaac azalaki nzambe ya Isaac na natango wana le nzambe ayekosala mwana mwasi wana grâce apesi bana mibale o babengi mapasa bino moboyebi histoire nzamba poni na ye Jacob ai Esaïe elobita yini ya na linga na ngeza ite na lingete na sepe na ite non na bunzambe na nzamba lingaki muto akomporter kombo na ye ezala Jacob ozomona ndi nzamba ekolobela ye na lobele mobile na ite mwasa zaki na révélation ya bana mibalo ya porter na libumu o mobile zaki na ngote yango ntango Esaïe zoloba kende chasse na Isaac
azo bala Isaïe kende chasse bomelanga nyama ozomona Rebeka zoloba promesse ezali ya yo ezali ya ndeko ya yana ote kende bulambelanga zwilanga nyama nga mona zolamba nga moboyebi histoire pe nazobongisa rolata bokozala bo okokende pourquoi simbaki parce que c'était la volonté de Dieu. Est-ce que cette femme elle a obéi na mobile na ye? Non, asala ki volonté en Nzambe. Bino boyoka ka mibali, boyoka ka ba papa, Nzamba lobi tike loko bo, yo lobi te papa, papa esimba te. Elle koko malukola koko konuna, papa osimba te. Alors funa zala ndenga na lingi. Alors ndenge yo lingi wana otosaka no Nzambe na munoko. Po eza na batu mususu bazo tambola na Yoshua Mashia yende atinja menasima ya deki liboso po yenda kamba Nzambe Nzambe bakamba kaite de soki yolingo kamba Nzambe loko liboso kutana okanda na ye ya mibale okutana nango kara na ye Nzambe azana bakara moso ani atio kara okomi biloba loba avant de silence ana yo mavane kimia okomi biloba loba parce que yo okoko kotanga silence Nzambe te na vie na yo ozana mayele boni akotanga silence na yete pourquoi vandi kimia oko se paniquer okoma biloba lobo okoma lokwa Rebeka na se souci de Nzamba za talinganga te ozomona me Nzamba za na yo ona chiki Nzambe na chiki osambela même comme so yo Nzambe yo chikanga Nzamba na chiki chika ta mokolo moko te mais pendant la silence Nzambe o chiki kotanga silence na ete na vie na yo elo ni salinza lo ni sali Nzambe azwa silence na vie na yo parce que tu es na sima Nzambe batiaka na sima te Israël a otambola na Nzambe na désert Bible zo bana butu Nzambe azokoma likunzi ya moto mais moto wana soki ezotambola te Israël aza kovanda mais soki ebandi kotambola Israël abandi kotambola même ata lipata na kembo na moi soki lipata ezotambola bango mpe bandi kotambola eza te lipata evandi kimia bango batelemi bandi otambola baleki liboso ya lipata to ya kembo na nini oyo na likunzi na moto non esalami bongo te likunzi na moto ezalaki liboso bango bazalaki na nsima yo ozotambola na Nzambe otiki Nzambe na nsima omona kanda na ye ozwa silence na ye pe otika kososola Nzambe te Nzambe basosola te bakomprena Nzambe te mena o Nzambe apesi ko kososola metake yo tie Nzambe na sima nde biso to otambola na Yesu mama Yesu na sima Yesu aloba nini yo mto ali boso kamba ye Yesu na sima aloba nini aogide yo ndenge nini aza na sima yango moni biso okoi na ekobo wa triste Saint Esprit okwene kobo mpidi ke yo chrétien mobima mwana na Nzambe Bible na saki tanga ngote bwaka ngo kutu na kwemo soka yo bwaka na église ka bayi bakasango yaya wana Bible mama tanga no kuvikisa ngote fongoli katia surtout nga ba écriture na lota wana na à l'époque na Bible en français bandeko mama okaka na luki na tali kande na chango wana na cheka bo bat mona kana na Bible na tala miso itambula lokwa mutu abungise loko tanga Bible otanga te ozomona yo lingo tambola na Nzambe yo tie Nzambe na sima yo mto ozotambusa ye to ye mto otambusa yo batambusaka Nzambe te soko lingo tambusa Nzambe okoyoka ye kilo na place ya bolingo na ye okomona le contraire ozomona Nzambe amunene Nzambe apezaka siko yoke kozwa muto azopeze muto amunene otie na sima mukongo na ye na mukongo na yo e osimba te otambola te ozomona yango na moni tala yo tina ozobanga Nzambe te po Nzambe na sima mukongo na yo otosaka Nzambe te po aza na sima otika na sima na munoko ka Yesu mais Yesu atika na sima nga mona bi makambo wana yaya osokola douche ba shera bengi yo boyeka bo mutakala yaya na bi makambo wana yaya na leka wana ozomona na osokola tala yaya ta nzoto no yaya tala nzoto na yo moni o nzoto na yaya ben pédique si so sala makambo na ndo sala tika po eza tango na ngoli suste o eza tango molimo mo santo eza so tango ekobote tango hypocrisie suste ozomona Nzamba motema malamu Nzamba bolingo ozo comprendre toza wapi Rebeka pe yo poza ki bien comme suskolo tala oui moi témoigner il faut ezala pour édifier yo yozo tambusa Nzambe mokuta na mobali na mobali akomo kamba po ana autorité muto aza autorité kolika yo na mobali na eza Nzambe bozwi botie na sima yo siko komo to sa mo papa na Nzambe alobeli yo boy yo siko komo loba mobali na nga olinga te mobali na nga olinga te nde moi mosi makuta na nga ebisenga bi okomande boy bosuka nde nini nga mobali na nga olinga te
nakoma boy osepela te ah bon bozomona grave makambo bato bakomi nzambe lolenga alobi soki alobi longola make-up moto aoloba te mobali nanga papa bana nanga olinga te esimba te osepela te nakoma boy ndeti yo siko ndeti oza boye nde ozala nde boye siko ozala nde boye ngabi nakoma boye yaya nakoma boye ozo comprendre nayebi te so natika mesh mwa kabelo na nga nde esala mwa jean mwa fula na tie mwa kita mwa ndamu ozomona so fo natiaka kabelo natika make-up wana komi soin na sepelisi papa so nalongeka poudre boye nde na aboye natiaki tambala na nga papa osepela na ye te papa olinga na ye te mpo ani nzambe ala nsima mokongo me so nzambe aza mokonzi ya yo na ya mobali na yo bokotosa nzambe oyo elobi nzambe oyo elobi ye bokotosa nalingaka nzambe na nga nzambe nguya Jésus de Nazareth soki nasali likambo moko mabe bandeko na butu agangelinga ubia penga vexe biblique oyo egangelanga so boyebi te soki agangelinga moko te ubien na saisir ye te lotya mutu ndoto alobeli mutu wana yebisinga na comprendre okanga mona bi na comprendre oyo alinga loba nao mpe na pesi ye merci eza ndenge akorjaka nga yango nalinga koza mutu komikita mpo nayebi nzambe na nga ndenge atambolaka na nga so na bungi ubien na tengami ubien na déraillé Dieu peut utiliser quelqu'un pour me parler na eloko te ngai oyo so boyebi te o mama rebe na eloko te liboso ya nzambe mpe liboso ya bato naka mwana na nzambe naka ser nde naza mpe boye nakoki mpe kobeta libaku mpe nakotutisa motu libaku mais akondition yebisanga so oyebisi no ngai te otikai nango bongo eza na mama na nga napambolaki nzambe mpo na mama ayaki nabungi te ayaki kotala nga ntango mama ye kotala nga amoni nga ayebisinga mwana na nga likambo moko olobaki esalaki nga mpasi permettre nga na corriger yo na yango permettre nga na lobela o likambo wana ederangeaki nga ntango nayokaki yango esalaki nga mpasi nga nabi te mama oza nanu mama na nga de naza mwana na yo de kotelema liboso na yo to naloba likambo mo bonde na yo témoigner nzambe échanger eloko te échanger te ke nga na mwana na yo lobela ngai mama bando oyebisanga bi likambo lobaki na video esalaki nga mpasi ederangeaki nga mwana na ngai parce que moni mutu akoki koseka yo lobi to mutu akobeta lisolo na yo lobi na ndenge ya mabe mpo oza na mpasi mutu asungi yo sika ayebi nzambe te nga mama na yo naleka na banzela mona betape moko ya mpasi abeteli nga témoignage na ye ndambo ezalaki kutu touchant témoignage na ye abi tala ndenge nazalaki na bandeko no na Afrique monaka lipa moko bapesi nga bakabeli nga nazwa michupu nini bakati ya lipa natieli ndeko na bi oyo bebe na kati alie na mwati alie me poso wana na kateli bandeko na ndambu balie eza betape avi na yebi yango alors lelo tongo oleka na badifficulté na bana soki nga na yoki yango ekoki kosimbanga mpo nayebi mpasi wana ke nasunga na moke na oza nango me eza te ke soki nasalisi yo ke lobi na kobeta lisolo lobi na ye kosambusa wana ye kopiblie yo ederangeaki ngai ntongo ederangeaki ye mama estce mokili mobimba oyo mso ederangeaki mpe bango bolimbisa ngai nyonso nga na kosala bozali wana bwana numero na nga témoigner ya telefone okau na déraillé boza wana boza basinjili ya tata mabende soki na yambaka telefone te mabeso na ozo considérer bino te mais lokola na oconsidérer oza yaya oza mama okoki kokorige nga na likambo ye oui okoki kokorige ngai na mabe na sali opesa nga toli mpo na nini te moto alingaka toli te abungi deja nzela naza mwana na bino naza leki na bino naza bayaya ya bana mosusu me baleki nanga mpe bakoko portele nga implice na vie po soutenir nga Dieu peut de parler na bouche n'importe qui mabe osali po zonga na nzela soki ozozonga na nzela te ozoyoka baninga te ozoyoka bato nzambe mpe atie liboso na yo te eza mpe mabe en tout cas bolimbisi na oyo nalobaki na bato nyonso mwana mwasi mpo na nini fo azala mwasi ya priere mwasi ya losambo mwasi ya longa butu parce que prière ezali mai ya bomoi prière ezali grâce moko ngolu moko kobungisa te bungisa nyonso me kobungisa losambo te soki osentir bayibi yo prière fo telema na losambo fo yo bondela mpona ni bayibaka mpe prière so boyebi te ekomelaki ngai bayibaka prière so oyebi te babi oyo nde alinga alakisa biso ya moto ya makasi ye nde ayi kolakisa biso ya guerrier ya soda ye nde aloba na bato apesa bato chafaudage ya losambo zeya tobotola ye prière et Dieu m'a parlé. Vous comprenez?
to musu yo bakanga o déjà basinga na betele bino témoignage na nga moko nzamba lakisi nga bakanga nga basinga soki yo mama ndako bakangi yo basinga bana ba osala bango nini mutu makasi bakangi basinga bana ba osala bango nini ozomona yo ozokende libala famille na yo moko de bakanga o basinga ba livre na famille mususu bake sasa o bana kuna okoma mwasi ya kobela bela bakoma choba maladi na nzoto chie kokufa sundo libana famille na omo baza responsable bakanga basinga na maboko ba livre yo tozomona libota ya Samso bakangi Samso basinga ba ko livrer na maboko ya binemi ya Samso o ezaki ba Philistin ba livre yo wapi nini o bango basala yo bateka yo wapi zala mwasi losambo oko comprendre zala femme de prière femme de fée parce que oyebite mobali nini okolinga bolanda video ko ya simana ko laksa bino mobali ya ndoki to mobali o bazo utiliser lolengi na ko zala poko ya na piège te bolanda video na osala ozomona na obiki sabino bokozwa mayele boyebake mobali ya ndoki azaka nini pe mobali o bazo utiliser na ndenge ni poko oyebake soki mobali na ngaza ndoki a mari de nuit na ngai moko ndeni oyebake ndeni esala ke comprendre ke yeka mobile na yo ndaza sous mari de nuit na yo na olobelango ozo comprendre po sunga yo pe soka mayele isutu yo na obalite yo foye ba makambo wana nyonso excuse parce que faut la moi ça lo sambo parce que mobile ko kutane ayebi nzambe na kati ya famille nyonso bondo kezali soki ba contrôler ba belle fille na bango ba yela bango ba vrai Dieu te po bango ba dominer kaka so ye na nzamba solo bando peso maladi pe ba bomi yo ba eluka mutu mususu ay remplacer yo boni ya basi ba kufi ba remplacer bango na basi mususu lo sambo biki sara mutu bo mona exemple mama Kati bolanda na betela kabino exemple mama Kati azaki mwasi ya Matu Samuel yo kaka nzambe ko yo kaka batu te ozomona okokufa ba ko remplacer na mutu mususu ozomona zala mwasi ya losambo zala femme de prière ozomona zala mwasi ya losambo zala femme de prière zala na losambo o ezali ya provision aussi c'est ça ta force ozomona ozobonde la prière makamno etambola bien mais yo bondela kaka na nzambe wana bondela kaka nzambe ana yo sabo yokani na yo na Isaïe 54 ayo la patandai kia uchiko lisute kandenga la paenda na tangwa Noé aozala na yo tango nyonso ako sire makambo eza na Isaïe 43 ki okoleka na moto Rebeka ozika te kutu moto kotuto lisusu te okoleka na mai ozinda te ozomona nzambe wana ya kosire parce que bisika yo konotia lokolo quelque chose okuta nzambe Baal ata basangani bazaki ebele parce que nzambe abapaya bazaka moko te so yebite bazaki ebele nzambo aza moko aza nzamba Israël ka nzambe moko yo nzambe no azaka moko mais banzamba bapaya bazalaki ebele bandoki basanganaka yango nzambe azoloba 10 000 à ma gauche 10 000 à ma droite je serai jamais atteint parce que bazé ebele yo zaka yo moko na nzambe na yo alors ce qu'il faut zala na nzambe wana malamu ozala connecté ozala na sama kolone zala mwasi ya losambo zala femme de prière pour le sambo sala nzamba sala obolamu nzamba localiser yo mais faut zala pe na bonne position zala pe ne sika malamu ozomona bondelaka parce que oyebi place o tche bitumba oh bokilo na nga sambelaka papa bokilo na nga sambelaka bona mboka bongo ba famille na bango ozo comprendre batu musu pe basambela ya lukuta bana marque de la beche babokilo musu babondelaka me ya lukuta alors c'est le moment que yo mwana na nzambe soko za mwana mwasi oyebi ke koto na okende na yebite eloko yo kosala okomema mukumba ya valise na ya losambo yo zo memaka bilamba bayebanga na lataka basemeki na ngai ngana bilamba ngana na forme oche bilambe bele oche losambo te ozokende na bilamba moke na prière te sala femme de prière bondela ka makasi po losambo nzambe batu bazobondela et localiser pe yo ozomona place nani oyo mosali ya Abraham Eliezer azosambela nani Rebeka zaki na été mais prière est localisée Rebeka zala femme de prière zala en état de prière bon soki Rebeka zaki mo sama bondelité ndeni nzamba lobelaki azaki n'écoute nzambe ndeni Dieu ne parle pas na n'importe qui pe nzamba oloba likambo na ya linga sala na mutu nyonso te projet ya nzambe
po yebang fuza na mwasi ya libondeli o makambo ekoyasi ezoya o basi o bazolotang basa basi ya bondeli zala femme de prière. Zala femme de prière. À tout moment, na makanisi na yo, bonde la kapelele la kanzambe, no komona ngolo na ye. Okomona grâce na ye. Zambe no azamoko. Ote, okende sika balakso nzambe azami sato. Nzambe tata, nzambe mwana, nzambe mulimo mosantu, batuana bavandi, o tata vandi, o mama vandi, o koko, nzambe tata, nzambe koko, nzambe nani, o papa kulutu. Bazala kate. Et si quand nous sommes la Trinité, pendant yazali, et églises. Nzambe azamoko. Nzambe azamoko na lisungi ya molimo mosantu na comprendre ki quelque chose botika na partager na mino. Totangi na Bible ya Genèse 1, zela na chapose na joa vexé, totanga na bino. Na zu yango, tozu Bible na biso na Genèse 1, totangi na 26. Genèse 1, verset 26. Je lis la parole du Seigneur au nom de Jésus. Ce que tanga français, tanga français. Na tanga lingala. Na tangi na kombo na Yesu Masiya. Bongo nzambe alobi. Sikoyo. Tosala bato. Tosala bato. Donc awa nzambe abeta lisolo ya linga sala sko mutu te maninga sala bato. Oh Seigneur Jésus, excuse. Na yebi ke vous comprenez anga. Bo sosola so na salite na osabu salangote. Na bolobi na samba. Neti batu msusu mibali ba kocha bango le fil. À cause à tous sinza meta to sa papa. Papa lobi papa lingite a ki enfer. Nga na bolobi na ki na enfer. Nzamba pesa nga mission ko édifier ata mutu moko. Mais mutu ana ki enfer à cause na ngai makilali ya ozali kola mutu nanga parce que na apona batu nyonso te. Na za pona batu au Saint-Esprit achana nzela nanga. Amen. Bongo to bandeli. Bongo nzambe alobi. Sikoyo. To sala batu. Est-ce que bozo comprendra 26 bien? Nzamba lozoloba. Sikoyo to sala. Bazo sala. Azo sala te. Nzamba zanzambe moko. Alobi to sala. To sala batu. Donc ngana ana bino bakamana mibali na parce que to sala loko. Est-ce que vous comprenez? Nana baninga na ngana bon to sala loko. Pour ceux qui na nga mona obani na o sala loko. Na sala loko. Mais yazo ba to sala loko. Awa déjà ne bandeli. Artère filmé. Ah, Zambi nanga chikana na lobela e. Ah ma because ça non avec c'était chikana na lobela e. Artère filmé. So vous comprenez na bien artère filmé pour ani. Histoire à éternité oyo toza humanité. Zamba yibarango. Délip na Genèse tanga Bible bien. Tanga 26, tanga 27, tanga 28, tu vas comprendre que oh la artère filmé, aza terre filmé. Awa déjà bandi filmé na yi. Awa bandi filmé. To sala wana nan amona Jésus. Et mokati na ye po yaza esprit. Un jour oyo ozora nzoto. Ozo comprendre aola tanga nzoto bikisa mokili. Ah terre film so talié na 26. So koti na profondeur na mozindo na molimo, tu vas comprendre que ah ezate ke neto baki na vana kamana ngana ibeta trahir nga non. Awa penza mabanda de histoire na ina Genèse. Alobi to sala bato. Ah tongo beta lisolo bato awa. To sala bato. To sala mutu te me to sala bato. To sala bato. To sala bato wana awa Jésus aza. Awa molimo mosanto aza. Nyonso wana kati na ye. Nzambe na yo nzamba mosanto nzambe ya Israël. De Genèse Apocalypse. Azaka moko. Aza jaloux. Akoza na banzambe misato te. Aka moko. Mais awa siko azo banda film ya vi na ye. Nene osala mamu na ye. Awa. Ozomona. Totangi na kombo na Yesu Masiya. To sala. Azobeta to sala. Bino botanga na français, boyebi na français, pe bo comprendre que awa zo loba yemote po mutu tanga za yimoko loba, na sala mutu na image nanga. Mais azo loba to sala bato. To sala bato, Rebecca to sala likambo moko boye. Rebecca to sala marchandise moko boye pona linga kop ngai. To sala bato. Lokola elili na biso. To sala bato. Lokola elili na biso. Elilingi na biso. Siko nzambe atongo bete elilingi na biso. Dieu il était esprit. Nzamba molimo wana. Esprit wana bane kote patepa na mai. Eza nzoto te. So boye barate. Dieu aza esprit. Ana nzoto te.
mazo bato sala moto ne lilingi na biso Jésus déjà ça Yesu aza déjà awa benga ke nzamba loboko mulai loboko neza mukusete pona kokangola ada nzamba osala moto ne lilingi na yango bomona Jésus déjà zalaka yango na Joseph akoya kotia makambo na ite na nzoto Marie po abota mwana po awa déjà Jésus aza loboko ezali awa de liso ezali mato ezali nyonso aza soka linga pesa mutu forme na forme oye moko olataka nzoto po ko sauver humanité po yaza molimo ozomona molimo na ye wana siko okomona molimo wana te ozala otikala mutu okufa siko fa sa pesa yo image moko bo oyo komona ne omona siko Jésus donc kanisaka ba pasa monaki nde siko ozomona Yesu na yo est-ce que comprendre ton ozomona Yesu no asala mutu atera filma bandi histoire tozokende bazala ndenge biso moko tozali bakozala bakonzi ya bambisi ya ebale ya bandeke ya likolo ya banyama ya mboka na ya zamba ezala ya minene na ya mike ezala ya minene to ya mike Nzambe lokola za mokonzi ye moko atera fima banda histoire na ye abito sala bato lokola biso siko lokola biso fo bazwa pe nam autorité na biso bokonzi na biso fo zakati na bapo to sali lokola biso tokoko zangisa ye bokonzi te tokozangisa te parce que biso toza na bokonzi molimo mosanto ala mokonzi molimo mosanto nga muta matata na banga lokola molimo mosanto te dispensation suka sala bajete boyebi pourquoi molimo mosanto c'est ce péché contre Saint-Esprit, ils ont péché impardonnable ou bien quoi attrister Saint-Esprit. Boyeba pourquoi malbabo la Bible parce que à dispensation ya suka soko memi esu na bajende osakana na ngolo osali bajende bondo sakana Jésus Jésus anzambe na nga mama na to sa Yesu masiya tongo sisika wano to sa Jésus yoano kilongola zemi nayo siko molimo mosanto abongo te pona nini akolinga to sa isuba je wana parce que okota faire yaza lisungi na po okota lola siko akombe mona ba aventure na wana te accès CD na ba je na yo yanga faza mutu mo nzambe mo doki très dire na yo me na bolingo azana ana bolingo makasi mais akola kiso makamusu kende jezala kisaka yo parce que osakana na yo mais pendant que ezata ko sakana te ezata ya ke bana nyonso ba fils ba fille ba se préparer ba se préparer poto kende na lèvement alors ya ko sungo po kende na lèvement parce que okota na ba aventure non ndeni Rebecca ya hypocrisie zo sokola ka mutu mutakala okoti na ndako bato yibi yesko okeno ba black ana ndeni fa frimer po banga ye fa l'action kanda na ye po banga ye po respecter po yobi ko zwa bon moy okota lola zomo bako samba mususu to sambo isaka baluyenge ko sambo to sambo ke kula ye wana moyibi Rebecca moyibi yana iloko wana na bati na ngo pena créa nzimbo wana ko po baya ana bazali bakolo robien bazali ba ser bazali kamara na nga vivi nazali na pesi mbote donc ye wana moyibi Rebecca moyibi Rebecca nzembo wana siko baya tala lo moto ya baya ka boy mama nanga na témoigner bola manzambe ya Israël nzambe ya bo santo ozo comprendre na bundisa bitumba moko ya jete bandeko na ngai bo mukolo bakanga ya ozomona population bebi biso tozala na biso kadi na makambo na biso déjà satala mabe ya bato baolandanga na banzete na mbangu mo ngai Rebecca bota na vitesse wana nzambe biloko achakati na ngai na mbangu nga so mwenga na okima mbangu ondima te na bota na mbangu mo bandeko baolandanga na banzete bato bayebi lisolo baoseka
balandala banchete babetanga mama na molili wana na mona ka ndako mobwe anzamba linganga avisinga lisu de na tali ndako mobwe bandeko na kota na lopango wana yebi na Afrique ba mama ba misana ba kolamba butu na poko mso uti bitambola tambola na ye ayala mbela ba na fufu ya na mona mère wana bimana basani ya na zwa mère wana pia na bwaka kuna na koti na ndako mama ngona kangi crochet crack na tuna mama fenêtre ya kotoni donc ndako na ye muto ate na kati wa kufungula ndako ngana oluka fenêtre na bima na fenêtre wana na kima siko Yesu alinga kota donc mwa kota ata keluka su fenêtre mukonda kutama mu Rebeka sala na vie kama mu Rebeka sala na bomo na ye yango na banga nzambe ndeko na nga yi tika moyibi ye ya pesi biso pe mana bomo banga nzambe to saka nzambe ozomona zala femme de prière zala mwasi ya mabondeli bisonga mokili rien que vanité mobali okolinga lelo lobi akoboya yo lobi akokoselo makambo kanga mana nzambe nzamba za fidèle na bana na ye nzamba tika bana na ye te le Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob, il est le même hier, aujourd'hui, éternellement. Nazotie la bino nzembo moko tobina na bino mena kati ya nzembo oyo yo zwaka maloba ya na nzembo oyo po yo banga nzambe nalobi zwaka maloba oyo eza na nzembo oyo obanga nzambe to silisi tolobi déjà zala femme de prière yo lingi suna loba nini zala mwasi ya mabondeli le pribola mwanzambe localisé ko localiser na ta impidiki te na te ya mensonge te na moyibi te na lokuta te zala mwasi ya mabondeli amen video eza mukuse mwa tozwa 4 minutes to 5 minutes eza na 45 akom to komisa nzambe to binela nzambe na binela ekala yo bongo na ngai Rebeka aventurière to bineli Yesu nalinga nzembo ya solange nalinga nzembo ngaleki na nous akune koya te wabebisa video na ngadi na sisi futo na basi ya losambo totelema po losambo localiser biso tosaba losambo moko oyo koyebe biso lobi babisika tozalaka ozokomprendre zwa maloba oyo tanto komi eza nde nzembo ozokomprendre maloba oyo eza na nzembo ngana ka base ya na bisa yo zwa lokumu tata nzambe ango kozonga ikete yo zwa lokumu awa nzambe tanga kozonga akanisa yo na okanisa nani mwasa losambo yo telemaki debu yo aussi lisa filme na ye filme abandai kocréer totangi déjà Genèse 26 yo tanga na 27 na 28 pour comprendre atera filme tanga kozonga cette fois on yata mabele te mais yo ozala na capacité komulanda ye komata likolo ozomona soki okokufa oseko soki ozala na bomoi omata ozomona eza ntango masumu te eza ntango motion te na bozongi na ye milengela sikoyo awa baloba milengela tomibatela totika kosexpose totika na biso bavi na biso hypocrisie wana esala ngo leo te mema biso nde na enfer na liwa nga Rebeka naza chrétien hypocrite na ye makambo na oloba osokola mama nzoto ayomoka kwa momono oyebika na bien etala nga ko bafinga nga kutuli banduta yaki na libumu bafinga ata banduta na libumu salite la libumu chance na sokola ngo na longola ngo quand même na yebi bino eloko elongola banduta deya na video wana ozomona nzambe akangolanga Jésus amen tomibatela bandeko noti lelo na moya lelo na ndako ya libala ozwi zemi obeba mwana moke so na botya obeba okilongola zemi na ndako ya libala ata yo moko oyo masuma makasi bozomilikola baproblème okokosamba mpo nango te bilembo nyonso ekokisami banzala yango tozoya nango bafamile yango tozokoma basakoli mpa lokuta
bakomi pe ebele oyo baoteyaka nzambe neta oyo tozalaki nango ya bosumu wana ti lelo ya opratikele masumu na oteya bana nzambe ata yo moko est ce que eza esuta makambo ya hypocrisie oyo tozalaki nango atika yaka yela biso témoignage tozozela yo nzambe apambola servante sera nzambe apambola maombi femme de prière kuna eza mpe chafaudage ya losambo bosabone na maombi bosabone na compassion du Seigneur oyo ezali ser sera servante na bino aza kotémoigne nzambe ya nguya nyonso bosabone na maombi kuna ezali esika oyo nzambe azosala femme de prière ozwa oyo eza motuya mpe servante na bino amene bino tolobaki nouvelle génération ezoya nayebisaki bino nzambe otindela bino bato ya mayele oyo ngai nakoki te nzambe apesa bino donc nzambe abosantu nzambe abosantu atindeli bino baservante na yesu mibale oyo ngai nayebi misusu babimi bisika mosusu oyo ngai nayebi te so nayebaki na ngai apesa bino bakombo na ye servante sera nzambe apambola yo servante na biso mama na biso Marie-Laure nzambe apambola ya Marie-Laure je l'aime ma sœur bomona ye déjà na statut na nga donc ye wana chaîne ya mawombi déjà efongwami na kozwa lisungi na molimo mosantu na kolakisa bino batémoignage na ye na otya na chaîne na bino bomona mpe bolanda edifie bino mpo bosabone kuna bozwa oyo eza paster Rebeka ndambo oyo eza paster Sera ndambo oyo eza paster Marie-Laure ndambo mpo na kosunga bino na baservante mosusu oyo nzambe deja apesa bino bapambolama bisika bazali nzambe abatela baservante de Dieu nyonso oyo basala nzambe na bosolo oyo bandimi batika bepiblisité ekobo ndenge biso totiki lelo oyo avi hypocrisie ememi nga na pasi lelo na mibomi ngai moko na mizongisisima ngai moko na mifongolelaki baporte ngai moko a cause ya impudicité awa azozonga tozwa lokumu maloba na ye kokisami sabone na maombi na compassion esika balien oyo natindelaka bino balien oyo na partageaka na bino bosabone kuna nzambe amotema malamu nzambe abatela bino tomibatela tomilengela boniko oyo baminiongo ekokisa bini na bini nanga mpe tosili ye moto alingi akota video na ngai antukaka na bina te au nom de Jésus ekokisa miliko na mitema bato bolingo esili na mitema bato moto aondima asala ndeko ne mabe nzambe hypocrisie okende wapi jalousie okende wapi nzambe alola asunga bino na nietika efula apete me na comprend te ezosua bele napamboli mama na ngai nzambe apambola ye napamboli mama na ngai baservante de Dieu nyonso napamboli bino bisika bozali nzambe alola apambola bino Eva adasa nzambe apambola bino donc mama Eva napamboli yo komona ezalaka Eva adasa nzambe apambola mama na ngai wana ozana tozoluka ye kaka biso basantu toza kozela ye Rebeka yo poko mosantu te akona kwa mosantu te nazanga lèvement nakwa mosantu vio ebenga nango yo tika inokunda achange yaya basantu toza kozela tanga Bible Apocalypse makambo ezoya tokomi na biso na suka ekomi ta tobongama nzambe abatela bana na nzambe nyonso abundela bino bitumba ya butu mpe ya moyi apesa bino elonga atelemisa bino na priere bozala baguerrier bosambela bobondela bopelisa mwinda bozala na mafuta oyo kopermettre bino kino ntango wana munde epela momo tokokabwana na bino momo molili ekoya yo zala na pole na yo zala na kati ya torche na yo mwinda na yo zala femme de prière tomibongisa tomipetola esika tobebisaki tobongisa makolo tofungulaki tokanga basendeke tokanga tozela ye aza nzambe bosantu fokoma na identité bosantu donc elongola orgueil tozala bana tosefase nzambe azwa tembo nzambe atambola na baorgueil te tika nzambe alola
azala na bino apambola bino na bondeli na linge kaka boyeba ke nzembo ezala na baparole ya bien yesu azozonga tango tokomi bilembo oyo mpe baloba na biso emonani tomilengele biso basantu mpo biso tozwa kozela ye kobebisa video na ngai te mwana nasambela ata nzambe alola na clôture prière na ngai natiki moma oyo na maboko na ye oyo ya partage oyo topartage nabondela miso ya kofungwama mpo moto apembe na ngai okota video na ngai Seigneur natiki libota na yo na maboko na yo batela bango bomba bango video édifié bango ezolobela kaka femme de prière pe na lingi na loba po mona bolamu nzambe faut zala connecté na molimo mosantu zala connecté o osengi lesungi ya prière nzambe bayeba ke prière ekoko ya mais faut écouter eza lokola nourriture sani eza propre yo bongisaki sani pote oyamba o ezali losambo nzamba lola asosolisa bino video oyo zala femme de prière milengele Seigneur ba milengele po tango tokomi eza ta oyo eza na ta suka mabe deje komi moma oyo tozolinga toleka na bepreuve moko fu bazalaka basi ya losambo molimo lamusa bana na prière sekwisa ba vie de prière na bango nzambe zala na bango papa pesa bango makasi ya kotelema na butu pe kolonga butu parce que butu nga mona bondela na butu na oyebisa nzambe omoni nde na bundaka butu eza facilité mais sala bango balonga butu na kombo na Yesu Masia bomba libota na makila na yo zala na bango na bonde bona lobi amen pona okena prière mulai wa kotela ngawa zamba lola sana bino je vous aime beaucoup oyo nyonso serbika eza na témoignage na ngai yo betisaki yo libaku tom suma be oyo bande kosala ngai ezalaki na kuku olingaki te bima na poisa devant mokili mobimba mabe osalanga ezali témoignage ya vie na nga mais nalobi te tom so oza mabele tom so koma mwana na nzambe mais comme eza parcours ya vie na nga osalaki nga bongo c'est le moment ya koansime ba responsabilité ya biso bato oyo tozosala po lobi oyebi te mutu moko azoleka na nzela na ndako na to mwana moke to jeune fille yeba ndenge akozana parce que akotika wana libela te yo kutu tozomone déjà mwana mwasi nyonso yana ata moko boye akokola akobala to akokende na esika na ye tozala patient tozala mitema minene biso nyonso tosenga yango po tobeta baninga libaku te ezala malamu nzamba lola azala na bino abatela bino ezaka témoignage ya Rebecca ezaka bosolo oyo nabetiaki yo libaku na baparole nanga nzamba lola na mikitisaka alimbisanga bino pe bolimbisanga lisumu eza consommé devant tout le monde basengela yango pardon devant tout le monde o eza cachette okoko senga ngo na cachette ezali mabete o nyonso na betiaki libaku alimbisanga nzamba lola azana bino bye.